Emokunzi na mabuta nani yoko nani akuzanga kukumisa yo karma emokunzi na mabuta nani. Oyebe sika tozali ngabi oui namoni bolati blanc. Sûrement vous êtes des médecins. Et effectivement, tu es à l'hôpital. Ils m'ont dit, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Non, je ne sais pas. Babi Ozana, tuberculose, méningite. Et pas na rein na yo, et pas na foie na yo, et pas pena na cerveau na yo. Nous devons attaquer cela immédiatement. Alors, vu que batterie et côté na cerveau, na la mouki na zo, oui, temporalité de temps. Na zawapi. Je ne savais pas. Et je demandais, est-ce qu'on n'est pas en Grèce ici? Babi, non, on n'est pas en Grèce, on est en France. Ah, d'accord. C'est mon abisali loba. À ça là dans l'hôpital. Aïe. Abi amen frère. Est-ce que vous êtes bangabi? Non, bioté. Inquiète-vous. C'est un monde qui non. Dans salle sous la temporalité détentée. Accueilli. Azu fota l'homme de Dieu. Aïe nangoana. Est-ce que vous avez un ah, prophète? Oui, oui, Nabi prophète, très bien. Amen. Bandi Kuriakisiwana. Babi, obligatoirement, c'est une longue maladie qui doit durer. 19 comprimés par jour. 19 comprimés par jour. Bananzambe, ngande konabino, nanzote koti, 5360 comprimés pour la télémalelo. Amen. Et on a terminé à 5330 comprimés. Pourquoi? Après 6 mois, il y a traitement. Pour qu'il y ait un scanner. Le scanner, ils ont fait sa négativité à corps dans la case. Ma batterie est malade des anons. Après 2 mois, dans le scanner, toujours la même chose. 3e mois, toujours la même chose. Heureusement, ils m'ont autorisé l'assistance sociale. Moi, je suis d'accord. Tant que je suis batali yo vandaka wina vandaka. Et là, on est à l'hôpital. Ngalobi livre oezawana. Ezanini recueil. Amen lilobota. Nabi nazo kaka eloko yo kaka oezawana mutu ya ngai ezali baloye monasiona. Amen. Nazu yango nazongo hôpital. Molime Kamingai, l'homme de Dieu Alobaka, si vous connaissiez la valeur Yabalouembo Oyo, mais vous négligez Kango, te. Je me suis dit, Nabando Yemba. Nabando Koyemba na kata chambre nangai d'hôpital. Nous avons un collègue moko malade, nous avons 3 lits. Mouké bafundi. Et sonné, infirmière aïe. Abi, qu'est-ce qui se passe? Babi, monsieur là est en train de déranger. Monsieur Michel, ne vous dérangez pourquoi? Je ne dérange pas Naza Koyemba. Monsieur Obike, si vous êtes chanteur à Bimalibanda, non, je ne suis pas chanteur, Ezali Baloyembo, Naza Koyemba. Jour et l'équipe. Yami Balé, Karandenga Mona, Bani Baloyembo, Bafundi, infirmière a aimé M. Kala, mais pourquoi vous dérangez? Je ne dérange pas, je chante. Il a dit, attends-moi. Infirmière Abimi, à quel pas infirmière chef? Expliquez la situation. Infirmière chef Aïe, Abi M. Kala, qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi je chante, mais Bambalbi qui nous a dérangé, on a ça la tapage. Elle m'a dit, Yaka, viens avec moi. Tokei, la responsable des infirmières à l'hôpital. Tokei, à la Kisinga et salle Moko. Abi, tu vois ça? Moi je dis oui, ça c'est la salle de conférence de tous les médecins. Tu viens ici et tu chantes quand tu veux. Que personne te dérange. Tu viens le matin comme le soir, comme tu veux. Tu peux chanter ici. Amen. Après cela, na Vandawana 7 mois. Na Kenya Tongo midi poko butu na chaka luembo na nasiona. Naza koyemba ba luembo tu botoyemba ka awa au prophète alakisa biso il y a 20 ans onga na yeba. Et puis, na ope boyembaka. Donc, après 7 mois, il y a cantique à Balouembo. Mais ça, le dit que non, mais ce cas-là, nous devons refaire des examens pour savoir
est-ce que intérieurement tu es toujours malade ou pas? Est-ce que tu es bimisayo ou pas? C'est à ce moment-là que tu as un scanner, tu as un cerveau, tu as un rein, tu as un et bimi, résultat c'est nini. Et que pas médecin ou analyse. En arrivant ce jour-là, j'ai demandé, ça va, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que c'est mieux par rapport à ce qu'on avait fait avant? Il me dit que, monsieur Kala, vous êtes guéri? Vous êtes quoi? Guéri. Dans le but, amen. Bananzambe. Baloembo oyongai ne o l'homme de Dieu à la Kisarabiso. Il nous a toujours dit que nakat na baloembo wana lobi que sanini eza nakati. En étant malade, je me suis dit, je me rappelais de ça. Et je pense bien peut-être que Zali, exhortation, peut-être on a Petro Congo, je ne sais pas, il a dit à l'Assemblée, Baloembo oboye maka, et utaka na likolo. Dans mon témoignage, Zali ke, Baloembo onga na yemba pendant 7 mois. Tant on a zonga ki yambala, ceux qui minent, na scanner à l'objet que mission na salinini, abiki. Et Zali qui cité onga na mela. Et Zali loyembo o asona na vansa ki na kat na motema nanga. L'homme de Dieu à la Kisakibiso. Amen libota. Yangwana esika biso na suba iloba tozali mokili mobimba. Toi bake peut-être jezalité, peut-être ozana unité ta kozali pambuli, mais yebake ba loyembo oya siona tozana ngo eza lobi komo mobimba. Amen libota. Témoignage nangeza par rapport à la vision mon azwaki, vision nocturne nazwaki. Nakolala na butu namoni donc nazaki na kati ndaku hermétiquement fermé et puis nayoki batoke libanda kobima nanga libanda to na bimi kofongola boye j'ai été surpris ya omona l'homme de Dieu les prophètes liboso ya porte na kati nanga na bi na tika la kopesa ya adresse et le côté tant on azo murmurer na kati l'homme de Dieu lobi ozo kamwani nga na yebi place bana nanga nyoso bazali na yebi si est-ce qu'on a dit bon papa na yambio malgré que ça qui imprévu mais na yambio quand même nandako abi nde na yebo na za na tamingité na ye juste kozwayo po il faut à la témoin ya makambo ezolingele kana témoin na 8 ans ya kobonga mate eloko moko te siko témoin na zanabi ko banga te tanga simbinga na espace moya ba seconde donc to traverser on dirait ba ville donc na comprendre pété ce que ça la main ndeni et arrivé à un moment donné to komi na ville moko boye toye pembe na plage batu belé ba bimba mindele ba ina ba caméra ba mambe belé na munoko na bango ka kotuka keno yo pekisi batu kolia misuni o pekisi batu ko bozo melisa batu ba pétrole et tout l'homme de Dieu bango abandi bino nde boza boye bité mais ngai na ye na mokili pona ko restaurer ba makambo ebeba alors lokola bozo ndimate bozela siko nazo benga mwana na ngamoko azoya ko témoigner ala kisabino ke makamna uti na ngoyuti epai na ye moko nzambe wa kela likolo na se à ce moment donné ngape na telemi na otala a pusani pembe na mai alali azu maboko mibale asimbi mutu alali azu likolo moko matisi subitement mai bandi ko trembler tant mai bandi ko trembler wana batu tu bakoma agité ba caméra nyonso braqué vers na mai baluke loroni nezoningisa mai brusquement hippopotame moko ya munene dimension ya hippopotame wana ata total dans le documentaire non na monate abimi aye a telemi abandi koloba na munoko donc maloba na ye mututu azalaki ona bande koyoka eloko etonaki ngande yango wana parce que hippopotame azani ya langage na ye eza difficile biso batu ya mokili toyoka ngo mais abandi koloba l'homme de Dieu là na se ya abandi kote ya batu abandi kotalisa batu originalité péché atalisi batu importance ya na origine ya ji abandi ko expliquer atei batu nyonso batikali batu tu bazaki ona bazaki vraiment convaincu et après cela tant que on a baké babi en tout cas osa vraiment motinda mi nzambe ceux qui étaient sur place ka sikoyo tolinga tozana batu oyo balingaki bakanga yo parce que ozo intoxiqué mi bakor ya batu na ko mélanger mais témoignage auto yo ke pas hippopotame et fortifier biso déjà lobby c'est comme c'est ça qui samedi déjà lobby biso nyonso ndo moni biso beto zana kilt tant que baké bakendaki vraiment très satisfait alors papa ye a poussé ni pembe na ngabi makambu oyo moni na memaki awa pose la témoin alors lokolo za témoin kende ko témoigner ko tikala ko bomba yango te nde témoignage na ngai lelo amen dibota na ye ko kumisa monene na nzambe na misala minene pe akokamwa oyo asala kati na libota na ngai
bandeko na beti libaku na zelo pona koyeba liloba. Naza nesengo pona koyeba liloba. Bitumba oyo naza nango pe nakuta nango na libota na ngai soki liloba te eloko moko ekomarche te. Bandeko liloba eza malamu koleka na nyonso na tamboli na se ya moi na tamboli beglise nde na ndenge na semaki na salaki ba jeune na veyaki na zwaki lobiko na ozwaka to esika te. Donc na âge à 19 ans mwana malade ekoti na nzoto ebandaki fièvre compliqué mwana atikaki poso na mukuwa. Na nzela kolanda liloba pe kolandela basali butu lokola moi. Mwana na komai motiola milelo soka tembo oyeba te mwana na atikaki poso na mukuwa. Na kendaki esika mote kaka na kati na liloba. Mwana na biki. Liloba ezongisi sunyi. Okaze yeko mwana na mwana nga âge à 20 ya mobile. Asisi deja lisas. Zele mwana nyake na mboka bapaya. Yambo akende to yaki tokutana na basali. Mose na nzamba yebisinga ke totika ye akende mena omona bitumba liboso. Yambo akende kozana mikakatano petanga okoma kuna makasi. Libota na mona ki angolo kwa kabo imelo kwa na yebi liloba. Na zwaki makamwa na considération na zo ya butu lokola moi. Na yo kamwana après 4 mois akendaki anie pasa benga mama na zobela. Fièvre ya muke komi fièvre ya grave. Totinda bakisa o kuna malaria bayebi ko soigner te maladi boye bayebi ko soigner te. Eloko te. Jour moko moninga zoya boye azaki ye moko na chambre na ye moninga kutie asapikaki crise pendant 3 heures du temps mutute. Poza na chambre ye moka gangi o Joseph akufi. Tango kaka abengi bandeko bamemi mwana tina Suez etasif mwana asake tango bakomi kuna basali ebe examen bakuti pendant 2 mois maye ezate makile ezate. Bakuti bilo nyonso tu ya kati bapumo bilo nyonso na ibe testene nyonso futi. Eloko eza ya malamu ezate. Batuni kasi mutu azo pema ndenge nini pwete eloko eko pemisa mutu eza na kati na yete. Na mboka wa bapaya kuna soki bamoni ke ba maladi mususu eza mitungiso bakwa peso meme tonga okufi na yo pesili. Menzamba asali grâce ndeko wana zui mwana ezaki ndeko wana te ezaki prophète konde ye moko a personne. Amen elibota. Abimi kuna komeli gouvernement. Gouvernement batiki makambo na bango baye ko sa constatine hôpital. Ke mwana aye mupana na mboko tala balobi tozo ya charge. Bande usei ko futa mbongo na ndenge mwana sele hôpital wana ko ka futa même ata au-delà ba $10,000 na mbongo na bango akuna. Mais mwana afuta eloko te gouvernement zui charge. Bande ko ezo lengi sangana bebo ezo lengi sangana nzoto makambo ezo komela ngai. Ngai nani pote makambo abo esala melangai. Bande ko mwana akoti koma bake na ye 3 jours 4e jour mwana ye koklamuka. Après 3e jour, après 4e jour mwana piqué li sous crise. Batali balobika o eza biso awate. Bosala ye transfert, basay mwana transfert. Na ye liboso ya mosaye na nzambe na bandi kolela mose mwana nga zo kende. Alobi kolela te pangusama amisu. Prophète konde na Jésus Christ bakoti likambo na yo. Pona molende na komikitisa na yo. Zambe akoti likambo na yo mwana akokufa te. Bandeko tozaka na bokebi ya maloba ya lombe elongo na basai na ye. Tango bango bazoloba esenge tola na yango na bokebi. Taka azobi boye na chepe like na bale okokata kopikle makolo te pona tambola mena. Zoki makasi. Mwana kuna après 3 jours abandi kokende na se akomana amoni oke vitesse mbango makolungulu ye moka zoke de vitesse amoni mutu moko abimeli etala elombe liboso ayebise ko tozo kende wana yango te zwanzela oyo ngana kebo ta mwana zwanzela abalusa miso amoni elongi ya prophète ayebisinga mama prophète azaka munene ngambe boy menena mona ka ye azaka bongo te me façon na moneli ye yango te. Mutu nyonso oya yebi prophète o pe akomeka
kotuka ye tokobakisa eloko moko eza nzambe likolo na ye te akozala na probleme na nzambe mpo wana aza moponami ya kolo nga namoni yango na misu mama nazongi boye eza mpo na mbongo te mpo na voyageaki te eza mpo na ngolu na profete konde nde mwana nde nga nazongi na esika oyo kaka nde basali balobaki ete na mokuse bandeko ke mwana wana akokende mpe akozonga akota tina eglize mwana azonga sikoyo akomi abonisa te libota napesa nini namoni te yango nafukami na molimo tina musuni mpo na kosenga l'homme de Dieu merci elongo na mama mpe basali nyonso amen libota amen libota nakumisa nzambe na oyo asaleli nga nazalaki na cancer de sein na nzela ya loyembo na mabele na siona naolandaka losambo bandeko depuis 2002 nayambi liloba na bando oyemba na l'homme de Dieu navandi bayebisi nga examen wana eza na $500 na mitali naozwa $500 wapi nacheka kondima navandi nayebisi nzambe yawe ekanisela nga te na bando oyemba na mosali na yo yawe ekanisela nga na oyo nyonso nasalaka na eglize bandeko na bandaki kovanda na oyemba na zwi foto ya l'homme de Dieu loyembo nalali nakene epa basali na bi basali potala pasi yo ayebisi nga alanda losambo yawe na biso akosala bandeko navandi nalali namoni l'homme de Dieu aye na eglize nde basali batelemisaka biso aotelemisa bato ntango atelemisi nga namoni pasi oyo ezalaki epa na nga elati profete nalamuka boye cancer de Cécile yango nakumisi nzambe amen na bandeko kobela makasi nakota ko hôpital bapaster bayaki basambeli mpo na nga solution ezalaki te toyo okende na sete kana nga ezalaki ka grave baminganga baye bakoti baotali eloko eza te bazwi ka mai batenga naye kolala donc nakufaki deja kani nalalaki bongo naye komona prophète abimi ntongo abimi ayebisi nga boye kosala nini awa nga nayebisi toya po toobela ayebisi nga mpo ani boza na kondima te naotala ye ka boye ayebisi ngai misala oyo papa bino asalaka ya bolingo jamais koyo kokunda mwana ape jamais koyo kolela tia loboko la motema ana apesa lipamboli obima esika oyo natie mpe loboko la motema apesi nga lipamboli ntongo apesi nga lipamboli abenzi ngai ayesi nga telema bima kende donc ndenge nakotaki na ndenge nabimaki bato bakoma okamwa ntongo nabimi natuni papa pa ye wana nayebisi ye prophète ayebisi nga apesa nga jus ya pétrole tsela nga na mai na mela apesi nga mpe jus na meli bandeko nde na bandeko koyoka ntongo nameli ka jus ya pétrole na mai donc na se sentir bien tobimi na yo zonga ntongo na yo zonga molimo elobela nga ndenge ozonga boye bato bakotiola bazali baoyo mpe bakoloba mabe bazali ezalaki ka bongo ntongo nazongi na quartier bato nde bamonenga nde bamemenga na nde nazongi bato bakoma otiola mais naganye ka kimia yango nayo kopesa merci na liloba grâce à J na lipambola prophète nde lelo na telemisu na bino amen libota amen libota amen libota naye kokumisa nzambe na oyo azosala kati na libota na ngai nzambe aliloba aza malamu tokopesa nzambe aliloba nini na oyo azosala eza na ndeko na nga aza na mboka bapaya bon chaque fois tosololaka na ye na presque chaque jour un certain vendredi mo ezalaki année passée à 2021 nabengi ye azoyamba te samedi bongo kaka dimanche azoyamba te natiki message azorépondre te nga oh problème nini nasanti mabe mobo nga bikolo pesa kimia navandi dimanche wana mpe leki lendi aye kobenga nga abi yayo oza wapi nde naza boye nabi yaya naza na charge te ya benga ngai nga boke ça va na otia mwa charge moke après na obenga yo nabengi ye ayebisi nga bi yaya nde eza boye ongo yokoka makambo mosusu mpo ye mpe kuna bango mpe basambelaka na liloba aye koyebisa ngai bi yaya nde eza boye mwana olinga oyoka kaka message mosusu me nzambe aliloba abateli yaya mwana aza en vie mwana auti na 7e niveau akwei na se
moi nazali pas grande sœur ndeko azalaki na musala ma grande sœur pe bango nyonso bazali na musala batiki bana na ndako ka bango nyonso bana mike oyo yaya se déplacer ka moi mukia ko se soulager boye aye boye événement ni salemi baye bazui mwana ka nde ezala kuna bango na mboka na bango bamemi mwana na hôpital mwana na ba loboko kaka ya non loboko ya gauche nde ebukanaki mwana azwi problème te siko na panique wana ngabi ya zala na kimia ko na biso iloba kosaka te arosala zalaka na kondima nzambe akosala abengi moto na nzambe a partir awa abengi moto nzambe ayambaki ye yambi azali na rapidité akoyebisa moto nzambe ndi naza boye mwana kweye moto nzambe ese nazoyamba na kobenga yo après na yebise yo l'essentiel moto nzambe ayoki requête na yo zalaka na kondima kobungisa te nzambe na biso akosala après wana eyo leka quelques jours mwana koti koma abi ya mwana za koma ngabi kana kata koma nzambe ya liloba kosala après na yo kokene pa moto na nzambe ana komi pa moto na nzambe na komi na sololi na papa mwana auti na 7e niveau akwei na se moto nzambe atali ngabi mais so mambo nzambe osala te na kosa makambo boye abi ko bangelo côté mwana na ese papa mwana za kaka na loboko nde ezwaki problème abi ko bangelo côté kolo akosala problème ezate na bengi pende ko na ebise ya tozaka na kondima kolo na biso akosala mwana lala na hôpital papa na mama ba mwana te zaka moi quelques minutes ba batali mwana bazongi mwana lala ye moko et après wana mwana ba eko bimisa ye na hôpital ba sala ki presque 1 mois et demi na kata hôpital nde ba eki ko bima ba bimi bazupe mwana ye mwana azonga pa parents na ye mwana bazu ba kena Yesu na place moko ba moko ba yebi soki crèche soki lolo mo ba benga centre moko wana ba olande l'évolution mwana na minto nde to loba boy mwana za a bonne santé ba voisin bandozela ke ba voisin ko to ba zelite ba ye na ba fleur ba bike mwana oyo aza so invité mwana za kokufa ba ye na ba fleur ba mo na hôpital na ba voisin bazokamwa oyo ma nini mwana za mystérieux bazokamwa kaka ya ona kumisi nzambe na ebite nini toko opesa na nzambe ya liloba ameli kota